Capage TV. Capage TV. Mboke kufa ngo kasi. Tozomona bana poto nyonso. Bana poto bolimbisa ngai. Bana yebiki. Bino nde bo talaka mingi awa Capage télévision mais ezate ke na obeta bino bo wenga ondika. Avant peuple yo ke ne ko voter. Kanisa Ram. Ram Kendape. Bon, on a vu ça. C'est ça. Escroquerie à outrance. Kanisa Liboso Ram. Kanisa Lokuta, ya carton ya soso ikiti $10. Kanisa Lokuta ya billet avion $50. Bana poto nyonso bayao. Makambo ezao. Bango balobaka ke non. Bino kuna mfoka na bino mabe kuna. Boza na pasi. Biso ndo totindela bino bambongo na Western Union. Mama mwa ndengwana. Ba 5 € na ba 50 € na bino botinda kana. Siko bino nyonso bokombo kitali suswa. Boye ko sala nyinya na mboka pasi. Tala ndenge bazo construire. Et puis bazo zo bambongo nyonso bazo ke construire kuna na poto bazo so ba immeuble, ba appartement, tout ça. Mboka pasi, mboka eloko ya ko yibeza lisusu. En tout cas, mokonza mboka sali na ye o il faut sala na 4 ans na ye. À Sali où il faut à Sala. Mais il faut se sentir en côté. Pourquoi? Parce que le mal est trop profond. C'est vrai que Bakoki Kotonga Château na Mukolomo côté. Il faut du temps. Tala ba détournement, ba projet nyonso. Depuis to banda 100 jours. Projet Liboso 100 jours. Suite nango to suka na 100 jours. Il fallait qu'on construise combien d'écoles? Il fallait qu'on construise Banzela. Il fallait qu'on sala makamu nyonso ne kenda wapi. Bakanga kutu batu biso soto nanda procès. Ce que prison qu'on a les tombeaux est vide. Ce que ceux qui 53 millions et ceux qui combien de millions wana ekenda wapi. Na yo ki ba $680 000 en ceux qui ba futa kaya azwakate. Maman Olive Aleki azo réclamer mbongo alinga yeba $680 000 en gros et ceux qui ndengeni. Mais un président de la République ba futa $680 000 à Mama Sitia. Bah journaliste, bazana politique, bakota, député, tout ça. C'est vrai, bazana bango, hein. Bon, ça peut-être misala na bango kuna ou baza député na ba commission. Otoyebité mais comme on a bango penza boy sur terrain, tozo monate pour défendre vraiment cause ya peuple hein ndenge babande ko sala ba campagne na bango ndenge balobaka hein. Bon, na éviter ce qui ba $21 000 wana na ba palissade kanga bango munoko je ne sais pas mais na comprenant na ngai ba politicien parce que on siko toza année électorale hein ba kondaliso ba komi gentil ba komi ko benga yo ba émission bolo o yamba bango na plateau ba belé ba koya pona ko lobela ba makanisi na bango que non élection boye na boye yango nde bayaka biso pe to profitaka na bango kaka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no otala bakento muto koso te babiso ta pembe avant batalo na lelobano ta biso na misa donc zéro kento oyo mona ke batache moko esali ngai mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta soso pas comme mafuta olo ozwi serum nango kotie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosela Rude Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta c'est botala arnama bomoni déjà bakento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté umela.
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12D, Oisa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bumba. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko telezawat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yopo sawa. Ana Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko.
cas Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossani loko. Na bossani. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama be biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Kapage Télévision, bienvenue chez nous. Merci de nous avoir vraiment massivement dans vos téléphones, laptops. En tout cas, merci de vous abonner massivement sur Kapage Télévision. Je vous retrouve sur ma page officielle Kapage Télévision, TikTok, Nazawana, Kapage Télévision, Instagram, Kapage Télévision. Désormais, tu as nos liens. Il y a une émission na biso et puis la page na biso, il y a réseaux sociaux Nyonson. Je suis avec Madame Nicole. Hier, Azana est partenaire dans le Congo. Il y a Kala. Il y a Kala, il y a rédaction. On va partager un peu parce que bientôt c'est le mois de la femme, hein, le 8 mars. Bisoto bandi déjà le 8 mars. Bisoto bandi déjà la fin janvier, to bandi déjà le 8 mars. Pour en mars déjà to okende. Malgré que les 14 2 ans dans la Saint-Valentin, mais événement, il y a un peu des événements. Ma mère balé là en fort. Bonjour et bienvenue. Bonsoir Nawabatal Sonabutu. Bonjour, bonsoir Cynthia Kapage. En tout cas, je profite aussi pour te présenter mes vœux le meilleur parce que depuis l'année à Sika, tout le monde a Lelo. Donc bonne année à toi, bonne heureuse année, plein de succès, tout ça. Nazo mon akaba abonné, bazo mata, bazo tout na mais Cynthia si piqué si ton mort. Donc en tout cas félicitations. Moi j'apprécie ton travail, ce que tu fais. Et je profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs de Kapage Télévision partout Bozo Landa. Donc Bambo Tenabino, bonne année à tout le monde. Donc on est là. Congo ça marche. Ouais, ça marche. Équipe et rédaction ça va. Ouais, je suis là. Je suis toujours là, ça va. Ouais. Et merci d'avoir Olanda Biso en tout cas. Maman Nicole Azali moko ya bapandi sango na côté ya journal télévisé. En tout cas bato nyos balinga kota la Congo web bokoyeba identité ya Maman Nicole. Le to bengi je présente aussi je présente aussi une émission socio-politique Takotak Magazine. Takotak Magazine hein, donc sur YouTube et zappé la chaîne Nini. Pocho TV officiel. Pocho TV officiel. Sur Pocho TV officiel bon on a émission na ngagno c'est zakuna donc bokende pour s'abonner et belé ba candidat peut balayer au check candidature na journaliste. Mais ba journaliste peut ba kota kota. Oui ba kota ba kena bango bonne chance donc biso tozana na média tozana na presse. Peut-être plus tard hein. Parce que biso tozana action na ambition hein. Pourquoi pas toi aussi. Vraiment. On peut postuler, il y a pas de souci. C'est comme au pédal ba déjà ba candidature ba poser ba candidature na bango ba oh là mususu baso ko ba président na suka ba ope ba banda opinion les années ça ça na musala malamu moi ba baza siko na ba o batika ba journaliste ba sala politique. En tout cas bon ba journaliste ba baza na politique ba kota ba député tout ça. C'est vrai bazana bango hein bon ça peut-être ba misala na bango kuna o baza ba député na ba commission o toyebité mais comme on a bango penza boy sur terrain tozo mona te pour ba défendre vraiment cause ya peuple hein ndenge ba bande ko sala ba campagne na bango ndenge ba lobaka hein bon na ebité soki ba $21 000 wana na ba palissa de kanga bango munoko je ne sais pas mais en tout cas ils sont devenus miwe au palais du peuple en tout cas na au sentir bangoté sauf que peut-être que Mike Mukebai hein Mike Mukebai ndé tozo moné quand même na ba plateau azo leka azo bunda tout ça bon ba mususu wana bon ba ça na bango pe misala na bango mais nazo sentir bangoté ba o pe ba longwa batika ba yaka pe kaka bongo na ebité politique ngo komika netika lokotro hein ko kaka mbongo donc moyen de vivre quoi donc
donc okoti na yo kaka ozwa no bambo bayebi ke non misala ezate makambo ezo simba te na presse pe yo yebi vraiment kofuta mama longa te eloko moko te ce qui presque comment on a le quoi ka wenge ba misusu baza kuboye ba misusu baza comment na ngo kaka ndengo wana te ba transhumance kaka na biso pe to kotika na makambo politique netika ba politicien baza na ba transhumance ba journaliste pe ba koti makambo ngo donc c'est compliqué yango biso to zonga vraiment que changement tout ça c'est parce qu'il y a pas de travail ce qui na média na biso tu vois le journalisme c'est un métier noble. Les amoussa même partout ailleurs, même tout le monde a rabandé qu'on a biso, il y a ba confrère na biso France 24, RFI. Bazan n'a rien à convier na ba politicien. C'est vrai qu'il y a de ces journalistes, bah quoi ça n'a pas un peu politique. C'est normal parce que journalisme na politique ça n'a un pas. Parce que ba politicien baza ba partenaire na biso. Tous alarana bango tout le temps donc ce que mon ko ça na capacité, ya ko ça la ya ko ça la mboka, okukino ko ça la c'est ça na ma bête. Les ma bête. Mais ce que ça la paye tout monde. Ozo mona même na poto paye, il y a des journalistes au pays politique, il y a aussi des journalistes au Bazali, il y a Macron, pro-Macron, Bazana Bango, journaliste au pays Bazali, côté opposition, puis Bazana Bango. C'est normal. Mais ce qui est important, c'est que la misala et mon nana. C'est ça le plus important. Ouais. Tolobi, tu dis que Bandeko, Bakota Kiwana, misala et mon anité. Mais pourcentage des alliés trop bas. Il y a ma maman, oh, il va poser ma candidature d'abord. Et puis, surtout, Mati. Non. Côté représentativité, il y a Bassi na institution et Mati Mwanda. Mais vous avez un informaté. Bassi n'est des problèmes. Quand tu m'appelles dans tes émissions, je viens. C'est pas la première fois. La première fois, tu es dans les Kapachi télévision. Quand tu m'appelles, je viens. C'est Nicole Yakana, mais maman Mingi, ce que Bengi Bango Balingana Bangote. Même débat télévision, ce que Bengi Mona Mwasi à Kolingate. Netinga Benga Kangana plateau de vérité, pendant qu'on a trésor à la fin, Nakendaka, Madame Paulette P. à Sololi télévision, à Benga Kangana Kendaka, et puis Batunanga Bande qu'on a vu il y a radio au Capi, qui maté, n'a pas si mbote, à Benga Kanga, il fallait que tout ça en émission Lélo, mais comme j'avais déjà rendez-vous avec toi, donc il fallait respecter nos rendez-vous, on a été bango semaine prochaine. Mais Ngana Kendaka Nanga n'a invité, parce que maman dit ce problème là-bas, on va Kolobate. Attends, bah, monsieur, qu'on a tout. Oui, il y a des femmes, mais tous ces bébés. Oui, tout le monde a gagné député Christelle Vouanga, les caca, et Zaina Gossi, les caca. Mais ce sont des mêmes têtes. Oui, ce sont des mêmes têtes. Parce que nous, les femmes, nous avons un peu dans moi timidité, netito bangaka, netito kokapenza ko affronter ma camouflage. Et pourtant, quand tu es déjà dans la politique, tu n'es plus une femme, tu n'es pas un homme. Aux autres, ça, l'État, bon, exactement que non, M. Soubami Balipé, moi croque à jambe calme tout ça parce que Mibali Peka que notre société aussi c'est une société masculine domination Mibali les alara toujours c'est pas pour rien dingo lobby mars awa droit na biso ndenge to revendiquer kango ke égalité ezala na makambo tout donc Mibali balinga toujours ko za likolo ya mwasi Mibali alinga kate mwasi akoleka ezala moi zuwa moko boye moi eloko moko boye et pourtant toza na biso kaka ba partenaire donc il faut pas passer biso chance ce que Mibali parce que déjà na ba poste la décision c'est plus les hommes biso même na Bible ozomona te yo somona sango ya mwasi sango moi ça zalagate donc ils a déjà makambo banda na bango depuis kala donc moi ça ko sala boité moi c'est pas limita moi c'est depuis Bible sikoyo biso sikoyo no monde na génération na biso boye batu ba bundi pour na non égalité zala moi c'est pas zala na droit parole moi c'est pas ça là mais basi bazo bunda bazana bango ebé même na ba ministère na biso pe les femmes sont là mais on ne sont pas vraiment bazo obligés d'être à la télévision ko ya koloba même ba bango zalagate so ko moni na ba plateau sur la télévision, il y a une émission politique. Avant ministre, il y a un fanda boya lobalé musuma œuvre na salifo secrétaire na lia pour à côté ça dossier pas ministre ya loba donc babylone sur un peu cassé. Ils ont cassé c'est vraiment trop compliqué mais moi j'inviterais vraiment na bassignon sur la ko inviter bassignon sur il faut qu'on leka il faut qu'on loba il faut revendiquer pour ce qu'on lobité muta ko loba na place na yo azate donc toza ba maman toza limité nous sommes intelligentes nous avons des femmes intelligentes nous avons des femmes même pas intelligentes zate kakao ya kokende classe so kende nini sagesse pezali makamusko za complexité que non ya lobaka bonga na kokate meka kaka
ce qui peut yebité ba ko lakisa yo on va te corriger malempo mutu moko te to bota maki ke yebi mama ko loba français to ko yebi ko loba lingala so ko yebi ko loba nini non biso nyonso on apprend c'est chaque jour qu'on apprend donc kaka bourgmestre ya boya za mwasi o ya boya na mpete so baza combien na mpete ba loba te pona nini ba longola bango ba loba te to yeba kate neti ba ministère ezali ebele basi bazali mais tozo sentir bangote c'est ça aussi le problème donc basi baza un peu limité bazo koka komi bimisate bon je sais pas bino bozo ganga kaka est-ce que vous en a chance on a aux amokonza mboka moi aussi c'est ça aussi le problème mais na ba pays ebele basi bazo bon makambo ya basi na mibali et za lango le to même les États-Unis kuna première fois vice-présidente à moi Azal ozomona na gouvernement ya Joe Biden la dame là donc ezaka ba vice-président mais ba bazora parole na mona bazoka mais ce qu'on a pas poste pe eza bitumba kaka eza bitumba moni eza le comme première fois bonne la première fois tala États-Unis mboka ya démocratie ya makambu nyonso mibeko nyonso to landaka kuna utaka kuna mais au moins appelle ba poste mususu basi bazala raté ozomona est-ce que basi bazoa président ya moi si non noté tu vois au moins même mususu moi ça ko poser pe candidature na moi ka ba ko casser donc problème on est bandana ngo kala isa nango mais nous sommes en train de lutter mais na ba poste mususu pe zomona basi mais moi si nde yo moko exactement mobile mutakwa ko zona maboko toi même tu dois d'abord savoir ce que tu veux tu dois connaître aussi ta valeur ce que tu vaux voilà pour biso nyoso totanga ba classe maman biso Janine Mabunda zalaki quand même ezaki kitoko mais ti balongoli pe ba tie pe mupandi basi pe na moni pe parce pour ça que peut-être moi agressivité te pour na maman Janine moi je suis dans la presse c'est purement politique les cas qui non ezaki nini ezaki nini majorité ezaki basculé non attends oui mais on peut pas ezali makambo comme ça dans le benana ndenge ya babasi te basi kasi te mibeko pesate mibeko zate l'Assemblée nationale c'est une institution donc ezalaki que majorité est basculée les gars qui n'a pas vote tout ça va voter tout ça mboso mutu ayeko koma c'est ça et ça n'a rien à voir ya makambo ceux qui basi boy non mais faut beau revendiquer rappeler ça là non les femmes revendiquent non maman mais na moni maman Carole Aguito o pena na l'élection la plateau ana Sénat mais tout moni je l'apprécie beaucoup aussi ouais tout moni na peut ce comme on ba image wana Joe Mystique a ko illustrer les biso bat balobi tozo comprendre était politique en ezaka ka boy pour maman Carole là tcha kitunga ke nous vous invitons ainsi élus ainsi que toutes les couches de notre population de pouvoir soutenir le visionnaire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de sa réélection en qualité de président de la République à l'élection présidentielle de décembre 2023. To cotiser pour la mokonza mboka Fachi Beton pour la élection ezoya na peut sauter la kiango au mona ki ba image yango te tozo mona kaka bon na mona ki yango mais j'ai pas fait attention je n'ai pas vraiment tiré attention parce que au composter la plateau ngai na tiraka attention et loko ezo intéressé ngai tozo mona c'est bon je sais pas si c'est un défaut mais ceux qui na mona ngai za nango ba folklore qui jalelo na landa kango vraiment te mais oya ko tiaka ba panier cotiser wana susu wana comme makamuni mama non, c'est pas l'argent qui manque quand même pour la campagne. Non, moi je n'apprécie pas ça. Mais Batouabé, ça a l'air souvent ingratitude côté PPRD. Pour Zaki, tu vas comment on a Carole Aguito une image à kabiliste. Non. Nous sommes en droit à changer. On a le même transhumance. On a la question. Nous sommes en droit. Tu sais, quand tu te retrouves pas quelque part, même la Bible dit non, des êtres ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas. Ceux qui ont partagé vision net, tu as notre vision mon côté. Il y a ceux qui bossent. Il y a Nicole, il y a ceux qui bon, politique parce que c'est depuis l'époque de Mobutu. Parce que Mobutu et comme on nulle part donc ils ont des questions, il y a mentalité le Congolais. Nous avons un sérieux problème d'hommes dans notre pays. Donc il faut changement de mentalité. Donc changement, il y a mentalité. Donc il y a des problèmes.
Donc biso komi kaka muto akokanga manoka posa na moi tu es moi quelque chose. Quand tu n'as rien, même si tu as des idées, mama kambuya bien ezo ekoloba elobelo comme côté, même dans nos familles c'est comme ça. Muto azana tu kende muto azali chef à famille ata ozale ki mais yonde bakolanda. Donc eza société na biso nde mutu et mama kambuya ndengwana. Mais normalement ils ont ba valeur té. Les eloko moko ya koloba te que non mutu bozala ki na et ceux qui vont partager même vision. C'est un peu ça, mais ce qui peut besoin de canate ou mon que non non vision na biso eza bon to yokana ki déjà bon et que muto na pesi ko zo respecter ba makambuté ba clause na binoté ndenge bo yokana ki engagement zo respecter vaut mieux se séparer comme Abraham et Lot. Donc c'est un peu ça. Journalisme na Kinshasa eza un métier moko noble to eza ka kanga monoko sala oyo ba o bazali na pouvoir bazali kolinga ndenge tozolo ba en tout cas toza pina na éviter son liberté d'opinion en eza kaka selon yo. Bon, liberté Zanango, parce qu'on voit quand même des journalistes qui s'expriment. Hein. Il y a des journalistes qui passent, qui parlent. Liberté en gros, peut-être mais c'est pas vraiment à 100%. Parce que, bon, Tozo Bunda quand même, Kakapo, Toloba Loba Kakame, journaliste, métier noble. C'est vrai que partout ailleurs, le journalisme, c'est un métier noble. Normalement, un journaliste ne peut pas dire n'importe quoi. Un journaliste ne peut pas tout dire, tout montrer. Donc, ils ont un comportement, éthique et déontologie. Il faut tout l'ande lango journaliste mais na minute yo et comme compliqué surtout dans beaucoup canabiso ba journaliste pe ba comme ka neti ba politicien moi ba c'est koti ba makamunyo so ba comme na ba porter mallette ba politicien et belé ba comme na bango kaka moi mbongo asali moi mbongo et comme na ngoka ndengona donc c'est un peu compliqué donc qualité penza il y a presque négezara peut-être era kala eza bongo c'est vrai que le monde évolue il faut évoluer avec le monde et technologie pe ba makambe comme belé il faut pas seulement kotika la kana tango kala aux alara que non kuna ere wana mais makambo zo évoluer même en Europe aussi c'est comme ça ils appellent na ba journaliste oyo bazana ba proche ya politicien c'est pas normal mais journaliste quand même il faut garder ba valeur naïe ozo comprendre journaliste a kokité kaka ba pesio mbongo ki koloba n'importe quoi na télévision tout ça non ça c'est pas propre c'est pas bien et là on a zo déconseiller et pas bande ko na biso ya média ya ngwana ba journaliste belé le ba komi comment balemba en fait bakwa to ko appuyer mutu o to ebi kela mususu akozala na ba effet moko lobi tant ko mala mususu na place songolo pakala parce que na moni pe to moni pe mingi yo posa muto yambi pe batu mingi na ebité analyse ni yokoki osala par rapport ya président na biso actuel bon tozonga na place tant to na ke kozala ba conférence Nicole Ozapena muto so to lobi ke bana ba olembo nga fachi Nicole Atomboli maboko mais on dit toujours que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Moi, quand je fais mon travail, bon, je m'attends à rien du tout. Je fais mon travail. Oui, en tout cas, moi, na banda musala oyo na 2011. Na banda on a pic. Et pas Anissé Yumboanyama. Je salue, bonne année. Donc, Yende Moutou à Formanga avec na assistante Nadine Mayingi. Yende comme DG Leloya Pic. Donc, bango mutu ba formanga na banda kuna nga banda ko benga journaliste opposition parce qu'à l'époque vraiment nande ko couvrir mingi d'activité à opposition nga la banda ko ninga ba marche ceux qui zakaka que non marche moko za Nicole Kende na lati benza jean nga catch nga iwana na nini na nani awa triomphal wana na siège na bango wana na nini enseignement wana place ba siège à ba parti nyo sezalaka donc voilà donc na couvre activité na bango ebelé surtout UDPS hein na couvre activité na bango ebelé kuto émission nanga ya Tako Tak magazine na 2016 na yamba kuto Kabund era uti kalemi ba nommé nouveau secrétaire général Jo Muteba ebi to sala na to sana Jo donc ezali na YouTube ako tia extrait to sala kana secrétaire général Jean-Marc Kabund era uti Kalemi je crois tout ça la canaé bazaki accompagné na Augustin Kabouya tout ça n'est pas failli le couteau et na Faden tout ça radio monte bazaki caméra donc oui
na bundi nanga mingi na bande ko kende kuna UDPS ba activité nous sommes à l'opposition tout ça et puis même ba membre de sa famille à Fachi Peto yebani na bango avant kala comme des amis mais depuis bazo pouvoir est-ce que les locaux ça appelle sous ya bongo sous ngo sala na 2020 en fait moi je fais mon travail parce que ma boko ba ça na comprendre na ngai ba politicien parce que mon siko toza année électorale ba komi gentil ba komi ko benga yo ba émission bolo on a plateau bakoya belé bakoya pona ko lobela ba ni makanisi na bango que non élection boye na boye yango nde bayaka biso peut profiter na bango siko nga pe na ba na koma sans pitié na ba politicien pour émission nanga politique tu dois payer na yo kaka sous que non maman toza en opposition toza na mbongo te non ça c'est mon gagne-pain donc il faut qu'on respecte musala nanga donc ceux qui au lingina l'élection na musala nanga tu payes parce que la télévision c'est l'argent pour talaka cadre qui toko bondengo yambinga il faut ba moyen donc voilà un peu donc ba politicien na biso baza vraiment reconnaissante il y a ba reconnaissant pe baza na bango bazwa pe batuna bango bazali mais mingi te baza belete baza reconnaissante mais nga nazo milela nanga te eza nango problème te donc je fais mon travail je continue mon travail c'est ça. Combien les années la presse déjà j'ai commencé en 2011 calculer te nga makasi na calculer te na français ka Nicole continue bilan électoral pour na yo et puis bilan ya mboka na biso tout ça on a 2022 karo poto ke musikate bilan wana ce il faut préciser na ba secteur nini politique scolaire santé. En tout cas, il faut me sécuriser. Maman, si ça capable parce que na boya wa na boy na ba problème. Mais ezali bosolo non, il faut qu'on ait la vérité. Nga ndesko yonde batu balingaka ngate pour mon front parler. Moi je suis quelqu'un de moi bio depuis na Congo Nicole alekaka lo bayi. Nga nazala na takotak ka ndenge émission na ngezala ka takotak magazine donc voilà. Donc on m'aime pas moi ça c'est pas mon problème. Moi je dis des choses où ils sont vraies donc tu étais pour na ko inventer makambo mais bila yo moko mama sitata yo moko mona mboka ndenge zotambola ta yo moko to lobelani to bana pour ce to bandi makambo a bilan awa ti émission là en tout cas mokonzi mboka sali na ye o il faut sala na 4 ans na ye sali o il faut sala mais il faut se sentir en côté pourquoi parce que le mal est trop profond c'est vrai que bakoki kotonga château na mukolo moko te il faut du temps mais ceux qui t'occupent na Tanzanie à côté président o ya Tanzanie o kaka 4 ans na 5 ans tala makambo sali na Tanzanie na ebité jo akoki ko balancer ba image ko kende na Google kuno moni kaka beti Tanzanie kuno ko mona makambo zo salema siko pourquoi pas na biso tala ba détournement ba projet nyonso depuis to banda 100 jours projet de Bosso 100 jours. Suite nango to suka na 100 jours. Il fallait qu'on construise combien d'écoles? Il fallait qu'on construise bandela. Il fallait qu'on sala makamunyo sone kenda wapi. Bakanga kutu batu biso soto nanda procès. C'est que prison kuna les tombeaux est vide. C'est que ceux qui 53 millions et ceux qui combien de millions wana kenda wapi. Balobi Jamal kuna pe azo continuer ba travaux ango ceux qui ndenge nini. Tozo ye ba pété. Suite ba pesi bisote. Covid Jean Covid tilelo bazo le kakutu na chaîne ya confrère na biso Christian Lusakwenu Top Congo bona ko réclamer bambongo na bango moi Jean Covid ezaka bazo kangela biso banzela batwana bosuko la mai bo batia bino bakisi na maboko Jean nyonso ana tout tilelo bafuta bango te tala depuis boko ta gombete batu nyonso na banda ko sala ba misala wana tout bafuta bango te tilelo bazo le lambongo na bango pourquoi c'est comme si namboka na biso ezalaka bozo salisa bato musala mais bolingo futa bango te un ouvrier mérite son salaire c'est ça ce qui yomoni koza na capacité te ya ko futa bato mais sala yo moko créer entreprise na obenga ba membre famille na yo atako de membre famille ngo pa ko réclamer ka mbongo ko ça c'est musala pamba c'est ça er yo engagé mutu futa mutu salaire na ye mais namboka na biso déjà ba agent senipe bazo menacer ko kene na grève place kuna o tozo kene na ba centre o ba déployer bango na ba centre ya ba enrôlement bambongo na bango tilelo bazo futa bango te est-ce que c'est ça normal batu bazo banda wana titongo depuis 6h ti 18h baza na ba famille baza na batu bazingi ko futa bango te ba détournement n'en parlons même pas
yo moni na Kasai Mokonzamboka a constaté plus de 120 millions de dollars américains détournés. Ndeko Eliezer peut que les cas qui a lobby makambo a dénoncé 30 millions de là. Ndeko Eliezer va batika. Babi atika aloba. Aloba gâté. Bon, mais aloba qui quand même 30 millions yo. Pour ezamboka na bango ti basa bato kuna quand même. Babi atika kaka. 30 millions, donc bah millions, bah détournement en termes de millions. Atabino moko. Bazol ba kemboka ikufa et loko suso ko bongi ses alités. Mboka ikufa ngo kasi. Toujours mon bana poto nyonso, bana poto bolimbi sanga ye. Na yiki. Binonde bo talaka mingi awa kapage télévision mais ezate ke na obeta bino bo wenga ondika. Ndika. Ndika. Bana poto nyonso ba yao. Makambo ezao makambo bango balobaka ke non bino kuna mfoka na bino mabe kuna boza na pasi biso ndo totindela bino bambongo na Western Union mama mwa ndengwana ba 5 euros na ba 50 euros na bino botindaka siko bino nyonso bokomo kitali suswa boye ko sala nyinya na mboka pasi tala ndenge bazo construire et puis bazo zo bambongo nyonso bazo ke construire kuna na poto bazo so ba immeuble ba appartement tout ça mboka pasi mboka eloko ya koyiba ezali susute mboka se kufa botaka président yemoko talaka président Boutaka président. Mikambo pe salaire ya papa na biso Kabila Kabange ceux qui ont na matoi. Na yo ki ba 680 000 $ en ceux qui ba futa kaya azwaka te. Maman Olive Aleki azo réclamer mbongo alinga yeba 680 000 $ en go et ceux qui ndengeni. Mais un président de la République ba futa 680 000 $ maman Sitia. Bon 21 Macron Alekiawa lobby azwaka ceux qui 8 000 $. Moi na classe azo sala tour na ba école moi na bana mindele wana ka ba français ba tunye salaire na ye alobi afuta soki 8000 donc soki na bosani il faut ça ba 17 soki 8000 soki ba 10 ba 8000 ezaka na c'est ezaka au côté de bambongo moko bongo alobi pe soki na mbongo wana pe na tushaka bongo te soki ba lobi alongola ba taxe ekitaka lisusu président la président sincère. Mais ouais, biso lo baki kayebi salaire te habité ceux qui ba futa ke combien. Yo ndenge nini Cynthia ko ba salaire na honte. Ezalaka ndenge ngana zo travail parce que notre président c'est les haut fonctionnaire de l'État. Donc il est là pour travailler pour le peuple. Doit mériter. Il faut pas futa ye. Azana ba futa ba ko futa mbongo ebele, asa pe na avantage na ye en tant que président de la République, c'est normal. Mais okoyeba quand même mbongo combien ba futa yo. Il faut ye bango. Mais il y a le lobby qui a yebi mbongo te bon oh toyoka ki susu ezaki ki 17 000 tozo bazo tâtonner mais ba pays nyonso ya poto toyeba ka ba salaire na bango toyebi pe ba futa ka ba taxe est-ce que ya biso awa bi continue biso ba salaire na bango ba futa ka ba taxe on a toyebi te un individu bozo futa 680 000 $. Peuple 680 000 militaire azozo combien policier na lobaka toujours mendicité za infraction omoni bisenga senga ndenge mama si japo ko mwa ba senga combien de fois ebele mais tozoli ate mama mo voiture ko tozo banga na ko poussa ko ebi na ba policier bisenga senga mboka nini ko sala bongo na Rwanda kaka aso tokei magé bazo agresser biso mais il faut to loba quand même bolam côté malam on est makambo politique to loba na côté mwa okomona te o policier atuna yo mbongo asenga yo jamais au monde a chégé na balabala ko mona té mais ta la ville de Kinshasa na biso ministère des affaires sociales et ça la ranine ba chégé nyonso belé na ba personne vivant avec handicap na ba chaise roulante na bango na balabala na bazo na boulevard awa moyen de embouteillage mais pas ko tout à bango chégé moko kutu ko ta batetela ba tout aki seigneur ba tout aki ka ko kima ko senga boye ba tout tie akufi sur place. Ce qu'on y a ministère des affaires sociales ministre wana musala nezani mutinga musala na yo ezani affaires sociales ba chege bazaka na balabala bozo insérer bango na société bo ba aveugle ba tout nyonso wana kaka na balabala Kinshasa est comme flou bata maboma na balabala bata maboma tout le monde na balabala po ezamboka comment au aner comment sucrango partout comme on a ba Carrefour nyonso bango na bango on est embrouillé ça qui comme ko kanga ça qui boye le quoi ba ko bazo silisika olongo talana. Ce n'est pas normal. Mboka ezotambola mabe. Makambo ya 680 000 $ on a mokonza mboka alobaki ye moko na noa il faut train de vie il y a ba institution Equita il faut ba tile le Equita wapi député 21 000 $.
est-ce que va contredire biso oyamba député à tunaye alors à contredire Martin Fayulu a lobaki yango ote eza bongo te eza bakomi ko menacer ba député c'est sanga lobi yango ba député ba moko soko tuni bango ote ba obeta beta munoko mutu aza clair azate suko population ezo souffrir bino bozo zo ba mbongo ndenge wana et puis mbongo neza ya biso ya contribuable biso tozo futa ba taxe bobo sale le courant zate mai zate na kena na kisanga na boka na ngaboy mboke komi lokola na biso lokola li felo toni courant zate et le côté est-ce que tu vas vivre dans mboka na biso pays solution ndenge balobaka ngona ndina tozana on a tout ici le sol sous-sol tozana nyonso tozana mpepe ya bien tozana mai na biso richesse pe mususu tozana ba minéraux tozana nyonso mais regarde comment on est en train de vivre comme des mondiaux le quoi ba pauvre ba bola moko pourtant tozana nyonso l'étranger bazo envier mboka oyo pona ni tozoliate congolais ko tupona ko lier ça problème depuis Mobutu ti lelo donc les chefs donc tout le monde qui accède au pouvoir n'arrive pas à mettre fin à la misère à ba congolais c'est pas normal mais yoso moni ba vie na bango eso changer osoko moni ba vie na bango mona baso tonga ba immeuble baso construire c'est comme bon on a bozo zwango ape pour être bango bazo yan ozo mona ba bazo kota sika tala bango bien o bazo postuler sika tala jo caméra zo bango bien ba koya to zo na photo na ba sapatu na bango ti likolo mais tala bango lelo ba comme na ba Rolex ba Rodania ba montre cher wana ba comme ko natango mais Congo c'est comme bon on a bino bozo zwango ape ba salaire na bango toye bakate mais ceux qui ba lobi ba matiser ata 100 francs d'enseignant ba média média nyo se faut ba médiatiser que to matiser la ki ba enseignant to pesa ki ba enseignant boye to sala ki boye mais rien du tout mais ba salaire na bango toye biango ministre ba futa ke combien tala ndenge bazo rouler est-ce que na mboko penza bino bolingi peuple c'est ça mboko bolingi peuple tala président ya Irigwe José Mouchka président ni ndako linga kozala kola ya Irigwe wana atika nyonso o ba avantage nyonso alingite nyonso tout bopesa population salaire na epopesa population batu bazo voter kaka azaka na opposante na ebita azui retraite n'est pas comme paka makasi ya lembi alobi bote botika ngana ke nekopema na lembi boleka na vote population ba micro balade ba bibiso tolingi kaka ye kaka na Irigwe eza yako bombaté est-ce que ba président na biso africain ba ko l'un exemple wana te ça soit sali combien de temps na pouvoir kaka mboka eza kaka envoi tozaka sous-développé envoi Afrique eza kaka envoi to se développer mu colonie na ba mi continent biso balingi ceux qui a longwe mona nez et comme le quoi empire le quoi la royaume ezala kate peuple aso bino moko ezo kota na nuna boyo kaka pe na no soni ko boyo kaka soni peuple aso yozo ozotam yemoko fatia lobaki nini eza soni komona ke ozotambola population abetela bino maboko et pourtant zo souffrir eza soni pona biso ba dirigeant. Mais qu'est-ce qu'il a changé? C'est ça. Le peuple d'abord, oh, il y a bandé qu'on vantait. Le peuple d'abord. Est-ce qu'il y a le peuple d'abord? Le peuple, on va souffrir. Hein? Même si nous, la population, nous avons aussi notre part de responsabilité parce que c'est une année électorale, il faut voter utile. Biso moko pe tokenaka ba peso 5 000 francs 2 000 francs au vieux qui déjà. On a parlé du peuple, on a dit déjà. Tu vois, biso moko pe français. Biso pe population tozana 50% ya responsabilité à makambo. C'est ça. Po bino moko bozo mona makambo ngezo leka. Kanisa avant ya ko voter. Na ko pesa bino extrait on a bo tal extrait ya Kanisa. Avant peuple yo ke ne ko voter. Kanisa Ram kendapi. Bon on a biso. C'est ça. Escroquerie à outrance. Kanisa liboso Ram. Kanisa lokuta ya carton ya soso ikiti $10. Kanisa lokuta ya billet avion $50. Kanisa lokuta ya passeport $90. Kanisa première, deuxième, troisième confinement forcé sans ba mesure oyo ya kuaccompagner yango. Kanisa ngobila na zando. Kanisa 1017 conseillers mikilistes na présidence oyo babandaki ko toucher na fin du mois $27 000. Kanisa état de siège. Kanisa ba embouteillage ya mikolo oyo.
Kanisa, promesse, il y a Allemagne d'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Félix. Si les lombons à ram toye baraté, pour ça on a un oh ils ont accompagné gratuité. Na gratuité ne lokoni. Na ba école ya ba l'état au babu ces alakate. Ba école belé bo réhabilitaté. Na bondal wana ba école les ya nini belé bo réhabilitaté. Éducation ekiti au rabais. Ekiti makasi. Même na ba université. Ekiti. Aux hommes na universitaire bo yomo au kamwe au lobby oh universitaire to universitaire té. Bana na classe même école primaire. 90 personnes dans la classe. Dans la salle, la classe, on a des gratuités. Qualité zaté. Gratuité, oui, d'accord, mais la qualité. Qualité zaté, enseignement qualité. Enseignement qualité zaté, mais le président va se plaindre. Na bamboka mususu que non, niveau est bas. Enseignant niveau. Mais toi, tu es le président de la République, papa. Yonde Moutou, il faut trouver solution. Quand on va à l'hôpital, Nanda Sarakabiso analyse diagnostic, c'est le médecin, non? Aux malades, mais sans que ça le soit mais c'est ce que le président de la République, au lieu de se plaindre à chaque fois que non, j'ai un entourage mabé. Le président de la République, depuis qu'il a commencé son mandat, il ne fait que se plaindre. Et ce que je ne comprends pas, c'est bizarre. Ils ont dit papa Nandaku, Joe Azawana, papa Nandaku. Moi si nayo abimi asengi permission te lokoto kutikaka biloko akolia nanda ko tuna teke biloko nan yondo za papa yoza c'est toi le chef ya famille ce qui moi soko ba non te moi nakuna moi non bazo bete pas voisin o te ngate maman yo ça n'a sens tu dois être responsable un chef d'état aller la rater responsabilité faut la responsable il faut qu'on assume il faut pas seulement indexer les FCC qui bloque c'est FCC qui bloque oh c'est Katumbi qui a fait ça oh c'est boy toujours indexer les autres toujours indexer non ça se fait pas tu dois assumer il faut assumer le bac non ngande na sa chef ngande boy bona boy oh s'imposer ba propos discriminatoire il y a baba ministre na biso est-ce que va sanctionner bango va sanctionner bangoté. Pourquoi? Mais les chefs sont seulement recadrés dans le conseil des ministres. Abi non, vous avez ba ministre et la République et non il y a ba parti politique. Botika makambo les a bien été. Non. Ba propos wana Didier Moudimbo atenaki eza ya mabe makasi. Na football on a katé ni na racisme bazo au lobby au fingi noir ba longolio directement ba ko suspendre yo FIFA a ko suspendre même partout à travers le monde ba propos wana xénophobie ba linga kangote des propos xénophobes non je ne peux pas mais ici tout est permis tout ba sanctionner nani ba sanctionner ministre mon côté non mais les chefs recadrent seulement mais des sanctions non on veut des sanctions il faut sanctionner ces ministres. On détourne de l'argent ici et le chef sait détourner parce que toi tu es le chef, tu es au sommet. Il faut tu peux bien changer ton cabinet pour ma nomination Hollanda qui a changé cabinet. Est-ce que tu as sanctionné ces personnes là? Monica Fortuna Bisselele à quelle prison pour haute trahison. On a fait Kabunda Biroko Tate. Kabunda Pekuna. Comment on a prison? Kabunda avait dit des choses ici. Allez, quand tu as dénoncé qui va Makambona a commis kuna prisonnier. Nandengeni. Et pourtant ba détourner bozo tikabango libanda. C'est ce qu'on ne comprend pas. Était ni longondo azarabi. Bakonga. Bakonga comme une assemblée nationale. Azongi nae comme Azongi normal. Ah comment ça va réunion sacrée. Donc c'est comme si bambon on soit les anangos l'autre côté. La corruption dans notre pays a atteint une proportion inexplicable. Donc détournement, corruption. Donc ngamoko na komi ko ba. Ibano za mayele kaka. Kende ka beta tu zonga. Ibano ka bako changer au place. Ba changer au place. Omoni za mutunanga. Ou bien okokene ba procès moko boye kaka. Obeti tu apo zongi. Mascarade. Obeti na okaka tu yo boye batongo ba beta ki tourne na prison ba bimi na bango comme si de rien n'était puis ba kozonga na ba politique.
va récupérer juge Yani akufa ndeka kabo juge Yani akufa perte na makamtala tala procès il y a 100 jours et l'autre mon côté et puis tu vas me parler des bilans tant que nga na sentir que social ya congolais changer social ya congolais vivre quand na misère. Oui, j'ai quoi changer quand même. Ouais, j'ai vu quand même, c'est une bonne chose aussi. Hein, comme j'ai coco, azo sala kobuka pour na mona qui peut dignitaire, banda kuna bango na ville kuna na gombe ba. On nous soza pembe na terrasse na balabala bazo raser ango. C'est quand même pour bango balba qui que nous biso toza intouchable. Biso toza miko ba kobuka. Ba peuple le bi wana eza vraiment important. Tata na makam so c'est très important. J'ai coco azali mwana ya na kingabwa hein. Makambo ya makambo belé za kuna paka juma pe na baki ba olongola bato kuna paka juma wana za monde te wana et bon on a fikine na kati tala yo lobi paka juma on a community hôtel non ba place est belé on ne peut pas vivre comme ça donc quand même ata bino moko na ba mikonza mboka boza dépasser bo pona nini. Hein? Tout est prioritaire. Il faut qu'à moi, Libanais, à son place, il faut qu'à étranger. Pour Nicole, ça une boutique. Non, 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 il y a un biso toza les apirats dans dans côté faut na que supermarché place moi tout ezali c'est ça mais bazo encourager ba étrangers ba étrangers de basimbi mboka na biso économie mboka na biso non ne produit rien c'est normal les la kaka et pourtant on a tout ici on produit même tige coton lo soit bumba eza kuna lo soit bumba ezali na kisangani kuna pona nini bo sala kate ba industrie ba biloko minene po loso elengi kitoko métal on a tout ici chez nous ba chinois les autres soko keyi simba zikida kuna place na somba ka be pisse na ngai okotuna bango ba oignon ba ail zo uta Chine Goma kuna biloko so kola na matadi obi to kita poto na mikonga soki ba baninyo ebele kisantu soko leki soki manzani tane biloko kolaka ndenge zalaka wana ezo uta na mboka na biso bio na bio bio na bio mais biso to soki ko dia biloko ba chinois ba oignon ba chinois ba komo tinda biso ba ail ba muscade biloko nyonso ba épice ba oignon papa yo kata kali kambo so lufu kuna susu Angola pe komi ko papa yo kata kali kambo papa yo kata likambo kasi awa osenga biso po yeso nzela zo le kande tozo bongisa papa zo kata kaka ayende po bopeto ezonga na Kinshasa ezozonga bopeto ezozonga ti yozo monde ba bongisa te Kinshasa komi nzela ba marché sili déjà ngolo kuna ko bossa na ngoti papa nakut na sepel papa ya le 31 pour to sentir na nota moi kini bopeto muke pour à part qui propriété non mona na ngelo ko côté et pas na ngeza non événement papa ata yi roi Baudouin ayakia roi Belgique ayakia Nandenga zongi. Koya sara matata mais kozonga to mona pesa zongi. Guerre est Sili akenaki na Goma kuna. Bande kuna biso ban sacré ti lelo. M23 ne s'est pas retiré. Suko ipe ba sakumi yango ba sakuma ka ngona. Tala avion na biso na Suko wana to déclarer ka guerre. Mokonza mboka to déclarer guerre malgré qu'il a refusé ki kokende kokutana na Qatar na président ya Rwanda. To déclarer guerre. On c'est déclarer la guerre. Hein? Comment avion a survolé na Rwanda boutique yango et comme na Goma bo beti yango et ça na sens et puis bazo tozo yo kana ba information que Goma na Bukavu bo limbisa ngai e ezokoya mais ministre il faut beau expliquer biso affaires étrangères il y a communication en tout cas il faut beau se concerter n'importe parole il y a armée bo pesa biso ba information en solo pour biso ba journaliste toza a biso ba lingi ko kende kuna te poto memela bino information tozo monde ba lingité il y a moi to kende zate tozo yo kayuka kaka na ba chaîne mususu internationale que non o kichanga kuna na kashish ba nani ba M23 bazo contrôler na force EAC o ba lingi FRDC zalaté c'est pas normal ou on ezali balkanisation en gestation tozo comprendre makambo na te ndenge nini FRDC zalaté et puis ba militaire na biso pe ba komi ba affairiste hein ba bi ba komi kotika ba rebelle ba kota on ne comprend plus rien tout est flou je te dis tout est flou yango nde tozo senga kaka élection oyo ekata makambo que le voter utile mutu oyo quand même akwa ko changer mboka oyo parce que boye ça ne va pas trop c'est trop on est fatigué mais toi quand il peut Moïse Katumbi azaka autaki ko zala des pères et des mères tête
à s'enrôler. Ouais, à s'enrôler, mais il faut mon image. Joe, il faut boire une image au monde, l'homme aux actions concrètes. Je te dis, ma chérie. Concrétisation, mais ça va. Oh, bien Lemba na. Non, Lemba. Comment changer? Tu vas appeler sous position. Toi, tu n'as pas. Moi, quand on réalisation à Katumbi, quand on a capacité télévision, banamboka, mona nano, ils ont ma cambouté, il y a koloba na sentiment, ça comme na sentiment. Preuve à l'appui. Katumbi, c'est un homme, je ne sais pas, un humaniste, hein, benga bango bon. Et ça batu moko bayaka peut-être na génération moko boy. Parce que bali moi bayaka mbala moko. Et puis ce qui bali moi, il faut 50 ans pour bazonga dissous. Et ça c'est pas Michael Jackson. Babi depuis à Kenda Lubumbashi moi ja. Je te dis, quand il était gouverneur, moi j'étais à Lubumbashi en 2007-2008 quand Katumbi était gouverneur. Il faut mon salité zalakité loko zalakité donc au bois qui canette nandela boy ko loko tisango tiens na sac ko bois ke loko nandela et puis moi na musala na ozane na ndako azana droit ya sac ya fufu à part salaire naé azana sac ya fufu et puis c'est obligatoire musala ici la 16h et si au 17h ba air sup ezalaraté ce que si musala na accueilli et puis ce qu'on peut c'est ça que na fufuté a fondu na l'état akeko fundo na commissariat et puis ba kokango il faut foutre c'est obligatoire à instaurer qui système moko boy donc en tout cas quand même bakatanga il faut être reconnaissant pour que la biso reconnaissance c'est ça que ngai bon le quoi comment bien la bonga Katumbi c'est na ceux qui pona nini mais moi je dis des vérités ngaso makambo zo sa makambo malamu tokoloba ce qui fait ça makambo malamu tokoloba oya malamu mais ce que nazo mona na makambo flou na mona na ngai loko bien te na loba na koloba eloko nini je vais dénoncer ce qu'il y a dénoncer il faut dénoncer en tout cas Moïse Katumbi s'est enrôlé le jeudi plein oya sali mais congolais ça qui filme mort Katumbi wana mutunyo mokonzi faïlu pas ça non oh il y a Katumbi ça fait Mbemba pas ça non c'est vrai que Kabila pas ça la mutuna mutuaza na peuple naé na population parce que la rue appartient à tout le monde mais oh to mona ki lobby et ça penza mona ki non peuple alembi le peuple penza lobby que non biso kaka Katumbi na mboka nanga kutuna kisangani kolobate ba mama nyoso kisangani bazo tina bandundu bazo benganga babiye kaka babi tozo lela Katumbi na bandundu Katumbi aya na bandundu mama yobi makambo sali na bandundu kuna réhabilité ba hôpitaux banine c'est bien asali ba makambo ebele na est kuna kutu kolobate loin de son Katanga natal pour makambo ba discours tribal bozana ngo Katumbi azana ngote tala kaka ceinture nae Katange Olivier Kamita tozana c'est ça muto angwashi Francis Kalombo baza kaka asa mutakase Salomon Escadela, les spéciales que je salue. Les spéciales Salomon Escadela. Aza muta maniema. Au monde qui a ça tourné na batutu. Ngaya j'ai fait la communication de Katumbi. Je suis muta Kisangani. Peter Tiani chargé de la communication. Aza muta Bandundu. Jacques Ndala Plaza, il est toujours là comme sa position voilà moi quand toujours na ndenga liboso na au petit analyste. Il y a bateau baza pour bateau boy bateau. Non et comment normal. Moi je suis en train de faire mon travail. Moi je fais la communication. Na sala ka tout ce qui a benginga que Nicole fait la communication. Non, pas peut IDPS. OK. Moi je suis journaliste sans frontières. Je suis là pour tout le monde. Oui, si tu m'appelles aujourd'hui. Bah convaincre Nicole. Hein? Bah convaincre la partie mon songolo pakala. Non, na ça non même pas partie. Na ça na carte nanga il y a UNPC zawana. Na ça non la carte parti politique. Même ensemble pour la République na bazo bambanga kaka. Mais naza membre ya parti ensemble était naza kaka nanga journaliste UNPC carte nanga zawana. Donc naza na parti politique mon côté mais nga nazo lo bande mama kamundenge zali. Donc Katumbi s'est enrôlé a eu carte électeur naie donc officiellement Aza électeur. Donc il va se présenter comme candidat à la présidentielle à 2023. Donc il clore des bambes à la moko ya ba congolité ba nationalité. Donc Noël Tchani les cas du sous-soloba au moins qui Katumbi a eu carte naïe. Ce cas qui congolais t'as une carte électeur. Yo moni Libanais s'enrôler. Libanais s'enrôler. Bon moni yango. C'est ma carte bien indien. Indien, ça a une carte électeur. Ah, Indien peut-être n'a évité. On a ça vérifier parce que moi je n'a le baka makambo na moni. Katumbi c'est un Congolais, il a fait moi quoi ça qui passeport na Congolais. Ce sont des faux débats mais non boso baka congolais. Oh Katumbi étranger, origine. Non. Botala na débat na mboka. Kani ça ozo que ne voter. Mboka ça na passe. Ndingo za wana ozo baka congolais, ozo lia bien te. Santé médiocre, makamnyo sont médiocre. Kani ça Katumbi va peut-être changer ce pays.
changer, on ne sait jamais. Il faut donner la chance à tout le monde. Mais oui, c'est comme ça. Ah ben oui. Merci, Nicole. Pour papa Nabiso, Patrick Mouyaya, on a une évolution à Moussala, Boni, Nathan Assali. Presque c'est Pélé Nango. On a un peu franc. Et puis, nomination à Christian Bossembe. Bino, il y a presse. Bon, est-ce que tu as vu Nabiso? Ngana tuni. Mataka mopandisa ngana tuni. Ba tuna ki avi na biso te ba nommé ba mais bon. Ba ça kitoko. Bon, je ne sais pas juger. Oui, Christian Bossé, mais je ne sais pas encore juger. Christian Zanon, moi, à Koti Sika, mais bon, leur façon de faire, pour la faire, il y a Peter Tiani, Namendende, Namona qui est un peu, qui est vraiment bien té, mais bon, quand même, Peter Tiani s'est présenté, c'est ça qui est la deuxième invitation, donc voilà, toujours c'est la suite. Bon, voilà. Alors, pour Patrick Mouyaya, il est là, il est porte-parole. Patrick, moi, je l'apprécie beaucoup. C'est un garçon intelligent, il a peu évolution, tout ça, il mérite sa place. Mais bon, copé ça va porte-parole, oui, kolobela quand même, à Campenza presse na biso ninde bazo qui peut bisoter bazo qui peut te pour na koyeba penza ça uta ki a chango suka bazo non nazo bato bazo makambu ya media nanu ba nanu ko sala ta nanu batala nanu ba leka na ba chaîne na biso place il fallait moi ba conférence ba tout na nanu ba journaliste ndenge nini ba vivaka vina bango parce qu'ils sont là seulement pour nous condamner oh bino bozo travailler na ba politique bino bozo sala bobo comme ba journaliste opposition oh ba journaliste aboy non biso nyoso toye na mokili tozoluka quelque chose moyen de vivre article 15 ndenge lo baka débrouiller c'est ça quand même, on doit être rémunéré. Même les députés et les journalistes, ils sont ensemble. Ils sont lobé la bisoté. Moussala na biso. Ils sont koufaka kabo. Ils sont lobé la bisoté. Journaliste à foutre à makate, ils ont un salaire. So il y a un coupage grandé. Coupage comme coupage c'est pourquoi vous voyez maintenant que Moussa les osali mamalamu les osali mamalamu te bozo condamner biso parce que biso peut toujours le moyen de vivre. Voilà. Ba chef na biso média vous faites la réunion est-ce que les journalistes vous faites bango oh bango le bagaka que non oh ba journaliste bazana ba cop bazana ba relation non on n'a pas un salaire de base et puis à quel prix c'est ça bambongo wana bango moko boyebi makambo le kaka na média il y a des réalités journaliste azo se retrouver vous étiez journaliste aujourd'hui vous êtes porte-parole il y a gouvernement et là on y bossal pe na média et posez-vous des questions aussi bilan ils ont ezate kaka boza wana ka pona ko sanctionner ka ba journaliste ko sanctionner ce journaliste a lobby maman a un règlement d'ordre intérieur et lobby mais et là ils ont poussé journaliste ça la makamona bozo poser en côté bozo poser ma question en até en tout cas ba ministre ba tunyo soyo ba leki na fachi bango nyoso batie bango ka sika moko Sikabo. Pour un changement de mon côté. Ok. Merci Nicole. Ça c'est moi, c'est mon avis. Les alliés ça n'engage que moi. Donc voilà. Donc mon changement voilà. Merci. Donc comme nous sommes à Nicole. Ah déjà. Programme na nini et puis na ba kolinga ba ko kende susu ba s'enrôler te ba bazali ko bae ba bazali ko lemba ba habiter. Tu as vu déjà que ba michaka déjà bango moko. Okoyesa bango ni. Non. Moi j'ai déjà obtenu ma carte d'électeur. Je vais demander à tout le monde, à tous les Congolais, partout où vous vous trouvez, bo kende na ba centre enrôlement, bo s'enrôler. C'est ça le plus important. Bo ta carte claire. Oh si bande économique peut perdre babi bazo boycotter moi je ne suis pas d'accord avec parce que bobino bolobi que régime oyo ezo sala makam bien te ba détournement bozo se plaindre bolobi rien ne va mboko ezo kufa bonabo. Alors pour sanctionner le régime qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'enrôlement pour aller aux élections, pour aller voter. Il faut avoir ta carte. Non. Déjà qu'on a la carte, ils ont déjà devoir civique, ils ont devoir citoyen, ils ont devoir civique, il faut remplir en go. Donc, même diaspora, il faut qu'on s'enrôle, il faut qu'on s'enrôle, aux carte pour sanctionner le régime. Mais avant, il faut voter Kanissa. Kanissa ram, kanissa ba détournement, kanissa banzala nyoso zanango social les aussi mbaté, kanissa banzele zate, mabulu manzenge les aussi laté, kanissa babaka bunyoso wana,
oh je vais transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Kanisa yango. Oh la presse libre bakokangate. Kanisa bato bakufi na mbula. Kanisa bato inondation. Bato bakufi na mbula pona nini? Banzele za biente ba caniveau za curé ba érosion tout ça. Kanisa bandekono ya est bazo massacrer bango tilelo. Tilelo guerre réseau sila na. Kanisa ofetete na décembre. Kanisa ofetete. Kanisa vi na yo ndenge ozana musala te chômeur, ozana licencié 40 ans, 50 ans, ozana ba CV na yo ba kambutu, ozotambola ba entreprise bazozwa yo te. Kanisa nyonso wana. Banzala nyonso depuis Mobutu tilelo, mboko ezo changer te. Kanisa avant ya voter. Vraiment. Merci Nicole, moi j'en suis pas pour ba balanci biso le. O lo bana bongoni. Bato programme ya tac au tac. Ben, Tac au Tac Magazine, c'est sur YouTube, Pocho TV officiel. Donc, on a ma chaîne à télévision, les Carana Perfect Télévision, chaque mardi, na 21h et puis jeudi, na 10h, rediffusion. Et puis, na Congo Web Télévision, les Kaka chaque mercredi, na 21h. Et puis, rediffusion vendredi, na 8h30. Donc, programme est Tac au Tac Magazine, Yangwana, donc Bolanda. Et puis, vous pouvez s'abonner. Capable, c'est ça, on appelle tout le monde. Des émissions classiques. Il faut venir de temps en temps. Émission na finga kananga te mama ko finga te bien que ba insulte comme le kola régime non tala ba we bandenga ko finga nga we moko finga nga na balabala nga ko na mitali na no boyanga lobi azo fitala nga na soni to nini donc ko finga ma finga leki mais non ne répond pas biso to zawana pour na ko informer bino ko pesa c'est vrai que la vérité n'est toujours pas comment et ça bon il y a quoi entendre la vérité n'est toujours pas agréable à entendre donc mais il faut qu'on supporter il faut qu'on loba bosolo makamso que zotambola te na mboka faut qu'on loba mokonzi mboka alobate omoni neti na Zambie na katite émission comme na suka oui mais président Zambie a abolir infraction neti outrage au chef de l'état diffamation à Longoli yango elle a commis na pouvoir la kaki yango déjà na campagne elle a commis na pouvoir pe à et salemi alobi ke nonga na linki opposition et critiquer ngai na lingi peuple a critiquer ngai pona yeba mabeza wapi pona s'améliorer na changer pour tout ça parfait yango nde na kosenga pe na mikonzi na biso il faut bondi ma critique pouvoir ya oyo nde baza tolérance ezate ko finga pourquoi muto oyo azo accepter critique de ko s'améliorer to ko changer même na ndako na yo pe il faut ozana mwasi na ona bana mwasi pe akoki ko critiquer yo ke papa o sali mabe o sali bo mama pe o sali mabe bongisa c'est un peu ça ils ont ndenge ya mabete zate ke tolingi fachite tolingi aza président na biso tolingi nde à s'améliorer à changer ba makambo à sanctionner bato bazo sala misala mabe tolingi sanction il chef bazo sala musala mais tozo sentir te justice ezo aider te bato bazo kangamate c'est ça le problème yango tozo mona ke il chef bazo sala te pourtant il chef bazo sala musala musala dezo monana mais bato bazo réclamer ke il chef bazo crier ka voleur mais bato bazo kangamate justice instrumentalisée justice est commis théâtralisée ndenge mokonzi mboka ye moko alobi donc siko mokonzi yo moko mundono mwaka ba juge wana mais qui peut kana bango sanctionner ba ba sala mabe et loko biso to lingi nde yango wana mais sanction ezate c'est ça le problème yango mboka ezo kufa mais moi j'ai l'espoir que demain sera meilleur mboka Congo za mboka na biso il faut to linga ngo to za na mboka mususu te amen donc il faut to linga mboka na biso za kitoko eza na basi kitoko eza na ba mibale ya kitoko donc tous les biloko soit bien tout est bio chez nous donc il faut kaka ba dirigeant na biso nde bala ki sa bonne foi na bango pona ko bongisa mboka makambo ekende liboso vraiment c'est ça merci Nicole et merci d'être passé merci beaucoup Cynthia Kapachi télévision sans mon maman Ndika merci en tout cas pour na mayele na yo oyo batela biso na sûr que population yoki et puis bato bazaki na moi molili ba comprendre merci de m'inviter oui il y a des journalistes qui se battent pour la RDC oui moi je suis là je me bats pour mon pays battante vraiment je suis une femme battante et j'ai une association aussi des femmes fortes Kafu Ezali maman en tout cas sortir il y a femmes fortes Kafu tozo bunda déjà donc association ne fait mais non on est complexe maman botika ba complexe bwana toza biso na biso to toza
moi ça a représenté maman cité à 52% de la population. Vraiment. Pour dire que la présidente à moi cité. Pour qui monter maman beto qui n'a pas bien la mibali on a pas politique. Vraiment. Donc femme forte ka fuka la minité beaucoup mon activité donc les alliés association moko les leaders pour l'autonomisation de la femme. Moi s'il faut azala indépendante financièrement. Non mais sentimentale donc papa va kozala kaka likolo na bandaku papa va likolo mais na musala nde tozali égalité. Merci en tout cas ma chérie Nicole, en tout cas très intelligente. Torozela bino pizza na mahambo. Moi de mas pezoya Saint-Valentin pe donc bonne fête à amoureux Saint-Valentin mais il faut que le belango déjà les a fait à maputate. Toroya Nicole. Ça ba durana biso. OK, merci toi merci Nicole en tout cas d'être passée. Merci à la grande équipe de Congo Web Télévision. Papi mandé que na moni ya Komijika. Tu éviter Robert aux alentours à Maurice Gigando. Tu éviter en tout cas merci à l'équipe Mobimba, merci à ex-président Yemoko ex-président Yemo ex-président Chabani Record, mon président Chabani Record. Mon thème à maman Francine. Merci. Mais émission elle est perfecte hein. Elle est perfecte donc voilà. Déjà Nabiso il y a jeune fashion Peter Tiani donc donc DG hein non c'est un partenaire. Non Peter Tiani c'est un partenaire. Je travaille avec lui. Oui on collabore. Président Zanae président Chabani et abana na eko kwa bana mpaka il y a ça papa en tout cas papa Gilbert Bilal te fait ce pour moi. Donc on pense à la mukubwa té. Ben oui Bilal dit DG toujours qui connaît tout. Qui connaît tout. Intelligent. Vraiment le grand baoba. Gilbert Bilal en tout cas on te salue. Dans la bana ndenge bakol. Merci. Bye à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Capage TV. Capage TV.